Mbote na batnu surtout bakolanda vidéo oyo kombo la ngai prophétesse Emerveille servante de l'Éternel. Naza na message moko na de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nzamba apesi ngai message pour na des comédiens et na ngina partager na bana na Nzambe. Message liboso Nzamba apesi ngai ezali pona Sila Bisalu et yami balé Nzamba apesa ki ngai pona comédien moko bazobenga na kombo ya ambulance. Nzamba telisa ki ngai makambu yango na ngina ya koloba. Tika tenza malola pambulo yemu toko partager vidéo oyo. Mais avant to pesa message na biso toko bonde na kombo na Yesu Kristo pete Yesu Masia azwa contrôle na kati ya vidéo oyo na bonde libona kombo na Masia. Yesu Masia na bengi esika oyo ozwa possession. Tika ete nguya no yekita pe kimia nevana na kati na ngai. Ndenge na pesa message o lakisa kinga tata Nzambe. Sunganga na yeba ko pesa message na malamu pe na sagesse nyonso. Na sengi nguya na yo la tangai pe protection na yo. Mudon sokolanda video o Nzambe touche motema na ye a partager yango pe pambola ye. Yesu Masia tika ete makila na yo e protéger video oyo pe moto na ye pela. Na beli moto pe makila na Yesu Masia na kati ya video oyo. Mudon sokolinga salanga mabe à travers video o Nzambe tika ete retour ezongela ye. Makila na yo Nzambe sopa na pe moto na ye pela. Protéger ngai na kombo na Yesu Masia pesanga mayele akopesa message oyo. Muya na yo lata ngai na kombo na Yesu Kristo Masia na bonde libongo amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la pambola mutnu surtout à kulanda message oyo. Naza servant de Dieu, naza maman prophétesse. Voilà, naza na message moko Yesu Masia atali singai pona Sila Bisalu. Le message ali bosso ezalaki nazaki akola na mbeto, nazaki ko se reposer. Pendant que nazaki akolala, nazoka na molimo bazo baba empoisonner Sila. Nazoka vraiment na molimo matona nga molimo ezaki ko fungwama. Nazoyoka bazo bake ba empoisonner Sila, ba empoisonner Sila. Sila bacheli poison, Sila bacheli poison directement na yoko lamuka. Ezaki vision te mais matoy na ngande bana yoko yoka na molimo. Et tant na yoko sutuka na bondeli Nzambe après na zonga suna pongi. Nzamba za na façon kolobela biso, Nzamba lobaka na ba vision, alobaka pe na matoy ya zo yoka. Zoka alobaka pe na bandoto, alobaka pe na façon ebele. Donc ezaki manière o Nzamba transmettre ki ngai message ya Sila. Nazoka vraiment na molimo azo yisanga ke ba empoisonner Sila bacheli Sila poison soka sali ke bate akoya kolia poison. Donc Nzamba yebisinga na yebisa mama Sila asala très attention na moni bacheli poison. Il faut faire très attention na ba proche na yo mi batela tant Nzamba pesa ba message boye bien-aimé Nzamba lobaka parce que Nzamba lingi biso. Tant Nzamba pesa message boye maintenant yo mutu foza la prudent pour le kambone komate. En tout cas na bondeli na bonde na kobondela ponango Nzamba zali kolobaki osala très attention na ba proche osala très attention na biloko zolia osala vraiment prudente na nyonso to par exemple parce que uto yebite donc ko pesa mutu confiance 100% parce que mutu zo pesa confiance o yebi lobite peut-être ye kande mutu ko saloma be donc pesa confiance n'est pas na Nzambe donc Nzamba tali singai poison za la prudente na kombo na Yesu Kristo. Donc ezayeka moi message ya muke ona zwa ki Nzamba talisa kinga bien-aimé. Message ya mibale na yeki ko zwa message pona garçon moko boye azala pe comédien babenga ke kombo ambulance. En tout cas na yebaki na garçon na te moni Nzambe kaka nde asalaka makambo na ndenge na ye soki alingi apesa message ya mutu akolinga yo kine kotala eloko moko boye ezali ya mutu wana to okuwa na video moko boye nelongi ya mutu wana po yeba ndenge akolobela yo parce que en réalité na yebaki na ngai te nebaki pe kombo na ete mais nasali ba recherche akoluka kombo na ye na moni ke kombo ne bazobenga kombo ambulance na yebi ete mais na mona ki kaka ezaki mukolo moko nazaki na ndako na otala TV et pendant que nazotala TV ndenge to changeaka na YouTube na yeko kwa na video moko ya kosekisa nazaki intéressé Nzamba beti motema na ngai na bi anatala soki eza nini ezaleka ya ba minute muki ya kosekisa ba comédien ne na bani kotala video wana nzoka na kati ya video wana ambulance azalaki na yebaki pe yete melongi na ye na kangaki elongi na ye natalaki video yango ezalaka mwa video ya muki ya kosekisa et après na sekaki na ngai après na changer sikoyo elongi na ye etikalaki bien-aimé. Bien-aimé tant Nzamba linga peso message ya mutu akolinga yo okuwa na photo na ye okuwa na video na ye to kuwa na loko moko eza na image na ye po yeba ndenge akopesa message eleki quelques jours na bosel na ngai pe mais image ya mwana mobali wana Nzamba atikaki ngango na elongi natikaki na image na ye et pendant que nazaki ya kolala na se retrouver na molimo na Congo. Tango na se retrouver na Congo ne na eseki bino na saka voyage molimo Nzambe nde mutu azwaka nga ezaka volontairement te
Ce qui nous a la mission moko linga tinda nga yemoko mona na lali boye amemi nga peut-être na Congo, na France, na Paris, au moins na sa message na ko bikisa mutu na ko fortifier mutu souvent na ke na sa message na ke na pe ko bikisa na ko teya voilà makama molimo eza vraiment mystérieux bien aimé. Donc okoki ko bate ke likambo ezalaka te ce que monyo na nte. Ozomona bien aimé za ndoto te za ba réalité. Makama no beza ba ndoto te za vraiment ba déplacement spirituel. Ozomona donc nzamba zwinga na molimo amemi ngai. Donc na yako comprendre après que ezaki mission nga zaina ke no bikisa mona mobali wana. Pendant que nga zo tambola na kutanye na nzela ye azo ya boye nga nazo kende boye. Tukuta to sali na ye croisement quoi. Donc nga nazo kende ye azo ya. Ce qu'on est kutane na nzela. Donc na kutane na nzela mona ki azo souffrir bala mo bazo lande bazo seka ye bazo bane yo zelo kokupa yo zela ko souffrir. Na tala yebo na molimo na moni babeti masque moko ya mwindu babeti kashi moko ya noir awa noir ya makasi awa a partir awa koto nyinso lengezaki normal kaka koto masque ne zuka boye babokele masque moko ya mwindu ane longi na koto na front na awa mwindu na mona ke longi ne kanenge za wana na mona kiye ngalo otambola molimo zaki ndoto te zaki réalité na otambola molimo nene okuta na ye na mimona ki zaki na makasi zaki puissant zaki très puissante bien aimé puissance nzambe zaki na kati na ngai mwana na mugi surtout mwana mukia mobali azo menacer abi yo zeno souffrir to zero mona yo mona to sala yo bazo bane bongo desuko to na kutene na nzela amoni nga ya telemi nga pe na telemi desuko na zo mona suko yende ba beti caché ya noir na front awa caché ya mundo makasi na mbunju na yewana l'esprit nzambe de sang que ba beti masque et à s'approcher place nga nazalaki nazaki rempli na molimo mosantu na tuni ozobela wapi zo souffrir wapi alakisi ngai boye alakisi nga pe na maboko na ye soki bato mabe babwekelo malade wana po ezwa mbala moko e bana eboso na molimo après ekoya kolata nzoto ozomona bien aimé sikoyo ye babwekelaki malade na molimo na moni babwekelaki malade et malade babwekelaki ezaki malade ya mikuwa dans la front na ye awa beti masque noir na front na ye et na maboko na ye maboko ne kangamaki boye donc maboko neti mikuwa ko ezo bouger sous te maboko ne kangami boye donc eseli misisa neti malade misisa neti malade mikuwa de suko pendant que na kute na temli bosu na ngana zaki na puissance na bengani bana wana to na bengani bana na soki ozobela wapi zo kapasi wapi otela nga kabo nesti zo kapasi wapi desuko ala kisinga awa ala kisinga pineti maboko desuko na bondeli pona ye ala na mutu na bondeli ki pona na mutu après na ko bondela pona na maboko ne sala ki boye kangamaki buna misisa et c'est comme si mutaki na problème maboko neti mutaki na problème misisa bona yebite tant musupe na bonzoto beno na beli yango te mais na molimo nde na monaki na maladi wana moni ba maladi misusu ebandaka suba bokelo maladi na monde molili ebandaka bosu na molimo après mo de zui nzoto avant se manifester na nzoto ebandaka bosu na molimo ozomona na molimo na ye babwakelaki maladi ya misisa maladi ya mikuwa maladi ya misisa ozomona desko maladi na ye sikoyo maboko ne esalaki boye ekangamaki nazomona bamisisa na ye maboko ezobouge te nani maboko zo bouger te maboko kangamaki bo de suko na ye na force ya puissance ya guérison na kati nanga nazo simba maboko na ye na simba maboko nazo bonde nazo simba maboko le zo zonga tout droit parce que maboko ndenge zaki ya kokanga ekaki ya kokanga boye po zonga boye bien aimé zaki passé avec na problème mikuwa na suko maboko ne sali boye mikuwa vraiment po suko zonga tout droit boye bien aimé ezaki passé abandon souffrir yaki malade ya butu abwakelaki ye na kutene nzela nde nazo guérir taka lakisinga maboko na ye na sepesanga maboko na apesanga maboko na ye nazwi maboko na ofine bo nazobonde na ofine bo na obonde nazobonde na oparla langue na oparla langue maboko ezozonga tuto maboko ezongi maboko ngo ezalaki boye ekangami makasi boye ekangami vraiment makasi boye ezobouge te lorsque nazobonde na obondela maboko ezofunga na bonde na guérir na malade wana nazobonde nazomase na molimo nazomase na molimo maboko na ezongi normal abiki
après bato bazaki pembeni wana na molimo bazoloba abikisi ba namonaki ba mama moko bazaki wana kota lupango wana namoni ba mama moko bazaki wana bazoba abikisi eza ndoto te ke nalali te molimo nanga vomeke na Congo na bikisi na kuteni na nzela na bikisi na longole masque de vieillesse pe na bikisi malade micro azaki nango ozomona na bikisi malade micro azaki nango itan na bikisi akomi ko ganga lobi abikisi ngai merci abikisi ngai et tant on a bikisi bien aimé de na moni ba mama wazaki pembe nanga bazoba nanga siko obikisi okuyesu mu kolonini oya kaka boye okuyesu mu kolonini ngabite na oya na molimo nazoba bango keno nayaka mingi awa na Congo kobikisa bato soki nzambe atindi ngai donc ezalaka mission nzambe atindi ngai na kobikisa mwana mobali oyo ezalaki mission nga nalali awa na molimo naki kobikisa ye kuna ozomona yango nayebisaka bino bien aimé nzambe nde moto azwaka basala nzambe ozomona biso basala nzambe totravaka na nzoto mpe na molimo yo koyeba eloko to kolala kaka be molimo ne bimi moko pouf eke quelque part eke kosala mosala nzambe quelque part oke kobikisa motu quelque part parfois motu moko azalaki na accident moko elingi esalema oke kobikisa motu ozomona nzambe asala makambo na ye to motu moko azalaki na problème oke obikisi ye ozomona parce que mwana mobala ndenge azalaki na problème babwakilaki deya maladi alingi akufa babwakilaki deya maladi ya souffrance bandeki kosouffrir ozomona nde temps na bikisi ba mama na bazaki bano kamwa bazo babikisi nde bazaki intéressé nanga bazo ba ngai oyesu mukolo nini ko oyesu mukolo nini ngabi na yaka na ngai na yaka mingi na yaka ko bikisa bato pona zongi na ngai na oya na yaka na zongi na ngai amoni nazala ma très vérité na bino na balobeka no makambo ya vrai o basala nzambe misu baloba ngo te misu ba kasoni koloba ngo ba misu ba banga koloba ngo ba misu ba loba na bango te zomona menga linga koloba makambo nzambe la kesinga pona nini esunga bala nzambe mingi na bike na ba message na ngata na pesa ba komba ezalaka ba komba milimo za satan sepelaka te pe makambo na lobaka bayaka ko attaquinga na sima na lobaka makambo ya solo yango moyini moya sala nga mabeza te okomona pe bona molimo parfois yembo pelo alotaki ndoto mutu ko bikisa ye papa amoyelo na ngata to molimo la mosi moko to molimo mutu moko boye on sait jamais pofa pe nzamba la kisiete pofa pe nzamba la kisi ozomona mwenza masala makambo na ye yango bien aimé basala nzambe te basala nzambe ba operaka misala mibale na molimo pe na nzoto ba maladi misusu ebikisa maka physiquement boye tatoki pa médecin pa phobika te il faut ka musala nzambe abondela pona opobika po ba maladi misusu ba maladi za maladi ya molimo za maladi babwakeli yo to maladi moko boye spirituel ozomona basalela kiyo il faut ka robika na molimo c'est za maladi ya molimo il faut ka kobika na molimo yango mo pas docteur ozobika te eloko simba toto meleki ozobika te parce que maladi nyo za maladi ya molimo zo senga ka muto molimo po abikisa yo donc basaka na basala nzambe te yango faut tobanga basala nzambe en tout cas na bikisie alaki na esengo makasi ngai moko pe na yebaki te ke na kokende kobikisa papa wana ngai moko pe na yebaki na nga pe te ke na kokende Congo na lalilaka kaka bo pouf directement na se retrouver na Congo na otambola force mona azalaki nango bien aimé puissance moni makambo susu bayebi yo okondima te ki existaka parce que nono oleki na expérience wana te koza moto ebosi kokritike motu te ke makambo azoloba ntango mosusu eza boye ntango mosusu eza non koza moto ebosi kokritike motu na likambo ya koloba te makambo ya molimo parce que makambo ya molimo eza mystique bien aimé parfois eza makambo mosusu yo tikala komona yango to tikala koyoka yango te mais existaka nzambe aza na badimension mosusu bien aimé na makambo ya molimo toza na badimension peut-être dimension nga nasala yango la spiritualité koto ya nzambe yo oza nango te parfois makambo nazoloba na bino bokoki kojuge nga mabe bokoki kojuge nga pe bien eza ça dépend ya ndenge yo kozwa message nga na opesa eza na motu mosusu aleki yo na onction aleki yo na dimension koto ya bonzambe ozomona biso nyonso toza baserviteur ya nzambe toza baservante ya nzambe mais toza na don moko te toza mpe na dimension moko te ozomona donc koza moto liboso te ya kocritiquer message ya motu to ya kozwa message ya motu mabe parce que okoki koloba te likambo existaka te parce que nono omoni yango te parce que nono nzambe alakisi yango te bato bapansaka négatif nzambe aetilisaka biso na molimo mosala nzambe ofoma aza na nzambe asolo
nzamba zwaka bango akena bango basali na bango makambo yo lali awa nzamba zuyo oke place boke obikisi mutu zongi mais ba soki mutu atalaka me ba fille bana nzambe ba grand prophète na ba grand prophétesse nzamba etizaka bango na molimo lali boye ma nzamba azwi molimo no abimisu na molimo akende okuno ki oguérir osali mosala oteyi bato obikisi bato apres ozongi nga nasala badélivrance ebele na délivra bato ebele na délivra bato na molimo nolalaka pouf na se retrouve na place mona ndako moko boye nazobondela mpo na motu makasi nabonde mpo na motu nabondela mafuta huile na l'huile d'onction bato mi baboyaka l'huile d'onction mais l'huile d'onction ezaka makasi l'huile d'onction eza puissant l'huile d'onction bato bazokanisa kosala nzambe ezaka na télévision to na youtube ndo kosala nzambe soki oza appelé par Dieu nzambe bandozwa molimo no ake koutilize yo enfin memi na village moko oke koprêche na village oke koprêche na hôpital ozomona donc koloba te ke likambo existaka te koyimayima te kodute te kopense mpe négatif te soki likambo no lekomeli yo te kozala moto liboso te ya kojuge négatif to komona likambo message moto apesi yo négatif soki no oleke na expérience wana te nzambe atraveraka makasi koleka le diable nzambe aopéraka makasi koleka le diable nzambe autilisaka biso bana na ye koleka bato ya monde ya ténèbre donc koza moto liboso te ya koloba n'importe quoi te ya koimagine négatif soki non likomeli yo te eza bamessage mosusu napesaka teme naza motu naza polele basala nzambe mosusu bayoka soni kolobaka mosusu nga alobaka to bamisusu babangaka to bamisusu no baleke na expérience wana te na makambo ya nzambe eza na badimension même monde spiritualité eza na badimension okobanda boye toza baprophète baprophétesse mais mutu na kati na biso aza na dimension na ye même na école ozomona même na baécole partout na kati makambo molimo nzambe yebi dimension ya mutu koloba mpe teke likambo wana existaka te soki nolo mpo omona yango te to oyoka yango te na mokili eza makambo eza ebele ozomona bana nzambe batravayaka spirituellement basala nzambe mosala nzambe ezaka te kotya kamera lobi no mosala nzambe tobundaka na molimo mpe tobundaka na nzoto mosala nzambe azaka spirituel mosala nzambe azaka moto ya molimo bato mi bakanisa so oyebi ke naza moto ya molimo bato mosusu bakopense yango négatif non mosala nzambe nyonso tu aza moto ya molimo soki yo oza mosala nzambe oza moto ya molimo te soki oza mosala nzambe te parce que en réalité de l'homme c'est l'esprit mosala nzambe aopéraka mpe na molimo makasi mosala nzambe aza moto ya bonzoto te ntango nalobaka mie makambo molimo parce que eza expérience na nga parce que eza appel na ngai eza expérience na ngai mais peut-être oza prophétesse toza prophète no oleki na baexpérience onga aleki nango te kozala moto liboso kojuge te parce que no oleki na expérience onga aleki nango te ozomona je suis servant de Dieu je crains Dieu j'aime Dieu naselaka nzambe solo bondela kota bapriere na yo nzambe atalisi soki naza nani naza mosala nzambe bamessage mosusu topesaka so oza na mayele molimo te okozongo mabe makasi ba te mais soki oza sage na molimo soki mpe nzambe apesi yo sagesse ya molimo okocomprendre ozomona voilà nga nakoki kovanda boye quelques minutes nasali mwa pongi we pufu namoni visitation moto akolukanga mpe nasoli mpe na moto mpe moto wana mpe akei kani naza boye ka moke nalayaka moke boye directement nazwi message parfois dimension spirituelle na ngai eza nde mona ya yo te parfois lolenge nzambe etilisaka nga eza lolenge nzambe etilisaka yo te donc koza moto liboso ya kopense négatif te parce que oyebi relation moto na nzambe te ozomona selon moto akoki koimagine ndenge na ye soki amoni fo ezala boye mais parfois epai ya nzambe eza bongo te mayele ya motu eza liboma la miso ya nzambe mayele ya nzambe eza liboma la miso ya motu ozo comprendre voilà parce que bamessage mosusu napesaka nde nalobaka yango ouvertement boye bato mosusu bazwa yango na ndenge mabe oyo opesa message na yo opesi message na yo positivement na pensée positive opesi message na yo lolenge omonelaki yango mais moto akolinga pense kaka négatif na message oyo opesi po amema yango na ndenge mabe ozomona je suis la servante de Dieu naza mosala ya nzambe mosala ya nzambe nyonso fo azala moto ya molimo mosala ya nzambe nyonso fo yeba spiritualité positive fo azala kota bonzambe
musala nzambe nyonso fo yeba langage ya nzambe musala nzambe nyonso tu fo azala mingi na molimo soki musala nzambe osala bozoto mingi okoya noki musala nzambe azala basentiment te musala nzambe alandela bato te musala nzambe azalaka tout droit aza mingi mutu azwaka na spiritualité ozomona nde nayebi ke na se retrouve na Congo bato mosusu bapense négatif bato mosusu mpe baza mayele ya bonzambe ya mayele ya makasi baza na dimension likolo na nzambe bamona yango positif ozomona voilà soki nani yo ekomela yo te parce que okomi na dimension wana te donc faut leka na vie ya consécration na vie de prière vie de jeûne mpo okoma na dimension wana donc na kati na biso basala nzambe toza mpe na badimension toza mpe na balimite na biso toza mpe na badimension na biso ozomona dimension ezo dépendre na appel na yo dimension ezo dépendre na relation na nzambe ezo dépendre na vie ya consécration na yo ezo dépendre na vie ya relation na nzambe mpo okoma na dimension mosusu na basacrifice na yo ozomona voilà donc koza moto liboso te ya kocritiquer mosala nzambe to kocritiquer message ya mutu to kopenser négatif na message ya mutu soki non ekomeli yo te parfois oza na dimension ya se oyo monaka bavision mona banoto mais bato mosusu bakoma na dimension likolo nzambe amemaka bango ozomona donc koza moto liboso te ya kojuge basala nzambe ya kokanisa mabe na likambo oyo yo oyoki ozomona penser toujours positif lukotu na nzambe soki ezalaka bongo to ezalaka bongo te na sens wana ezalaki 2 messages oyo nzambe apesaki ngai donc nzambe atalisi ngai nabikisaki papa wana nabikisaki frère wana ambulance wana na maladi parfois maladi na ye se manifestaki mbala moko te na nzoto boye ezalaki na molimo ozomona parfois alingaki abela makasi parfois maladi moko elingaki ezwa ye mais nzambe abikisi yango deja na molimo avant elata nzoto donc abikaki na kombo na Yesu Kristo nabikisaki na kombo molimo santu parce que nzambe atindaka ngai nabikisa bato wana alobaki ke nazaka guérisseuse parce que nabikisaka na molimo nakenda kobikisa bato na makasi na ngai te makasi ya nzambe na makasi ya nzambe nzambe alola pambola moto mosusu tokola na video oyo tika te Yesu Masiya abatela bino na kombo na Yesu Masiya amen merci.